Sengo mingi akozala oboso ya batando na bino kozala liboso na bino ezalaka biso po ite topesa bino basango kasi napesi bino bambote ebele na bazwi mpenza libaku malamu ya kolanda biso nepai wapi bozwami libanda ya mboka na kati ya mboka na nzela ya singa mondele na bayepa bamesana kolanda bongo Ange Kashila po akobeta masolo ya ekolo ndenge nini tokoki kopusa ekolo ekende liboso kasi motuna oyo tokomituna na lelo awa po ite totombola ekolo esengeli tofingana to tokosela na makambo ya lokuta na yango wana ekosala sujet ya makasi ya monene oyo esalaki ete Jean-Marc Kabunda alobaki na bato alakaki ete akoloba bosolo ba verité kasi abengaki bapanzi sango po ete ameka mpenza kopanza sango oyo azalaki nango oyo akoloba bosolo nde kosala mwa bobenda nto masolo na biso na mwana mboka Dr Lukeba oyo azali vice-président ya parlement debout Mongo Matete yende penza komeka koyebisa biso ba point par point oyo ndeko Jean-Marc Kabunda lobi Antoine Tshilombo Tshisekedi asengeli kozala likolo ya ekolote Antoine Tshilombo Tshisekedi azokoka kosombela ta police tenite Antoine Tshilombo Tshisekedi akotata likambo ya mampinga te mboka penza ezotambusa mapaya ndenge esengeli te ya koyebisa na bato to na population babenga na Antoine Tshilombo Tshisekedi pamba te alobi miso ya leta ekobima mikolo nyonso na pesi bino lisusu mbote po ete penza tolanda na bokebi nyonso raja kula moto ntikulu tolanda na bokebi nyonso bato baleli makasi balobi Kabunda sakani na chef de l'etat tozwi moko ya bayu de peste ameka penza kozongisa bino mitema na place mwana mboka na pesi yo mbote pe na yembio malamu ndeko Ange merci na kopesa nga invitation nga lobaka invitation eza sens ya responsabilité et lokolo pesi nga confiance wana liboso etando eke na yo liboso micro na yo vraiment na tondo botondi mwana mboka eza na bato ebele ndeko moko pa utako komela nga ndeko Dudu Matandu azolela likambo oyo esalami alobi ete soki bakongole to bapoliticien bambanda politiko bazokoka mpenza kolakisa population mayele ya solo te kasi bazolakisa kaka mitema mabe kati na bango moko kasi eloko nini to ezaleli nini bato baza libanda ya politiko balandaka bango bakoki kozwa ndakisa nini lelo tokomi na bosenga ya lisolo toyoki ya izini ya or ezo ekala mingi te bazosala inauguration nango oyo ezala nanu te na Congo kasi lelo tokomi capable ya kobeta ta lisolo nango ya bakongole na kati ya Congo kasi lobi ndeko Jean-Marc Kabunda bengisi bapanzi sango mpona koyebisa bango ete Antoine Tshilombo Tshisekedi asengeli mpenza na kozala na bokambi ya ekolo te. Oui, merci ndeko Ange. Je pense que nga linga mingi kobeta lisolo ya batu te ba individu. Nga linga mingi kobeta lisolo ya pays. Net exemple pesi na création ya usine ya or na Kivu wana nde ezotala intérêt ya peuple. Mais kobeta lisolo ya Jean-Marc Kabunda po ye aza filtré na linga mingi te mais lokola asimbi mokonza mboka. Kasalobi azolobi la pe population alobi. Oui, lokola asimbi mokonza mboka. Faut toyeba ete président Félix Tshilombo Tshisekedi Antoine représente le pays, représente l'unité nationale, c'est le garant, il y a bon fonctionnement, il y a une institution na biso. Et c'est une institution qui mérite respect et belé. Mais sauf que il y a des gens, lokola Jean-Marc Kabunda, pour baza et belé. Ngana lobaka Jean-Marc Kabunda c'est un aigri. C'est un aigri pour nini parce que atie mensonge lokola arme fatale pour la politique na ye. Akanisa que lokola abandai kokosa ako continuer ka kokosa peuple congolais ti ye a atteindre ba objectif na ye. Mais sauf que peuple congolais comprenant que toza liboso ya mutu oyo to considéré comme si mwana oyo a raté éducation de base. Or mutu soki a raté éducation de base akenda komibwaka akenda kolokota éducation oyo biso to bengi éducation diffuse donc éducation oyo ya balabala.
Donc mutu oyo azui éducation à balabala to comprendre le lenge ba se comportaka. Lelo nga nazo regretter mingi bandeko oyo bazo mi benga ba opposant, bazo mi benga ba politicien congolais. Regret belé pona nini to comprendre que batu nyonso oyo bazo s'opposer na pouvoir ya régime actuel. Bango nyonso dénominateur comme eza frustration. Na frustration, on a to catégoriser, on a 3 groupes. Il y a des gens oyo parce que avant, parce que régime passé, bazalaki na biftek bandoko piller mbongo l'état, bazalaki na place oyo soki mbongo ebimi, ou bien oyo soki mbongo ekoti, déjà kokota nango, ezokota na poche ya bato. Batuwana yoka siko différence batuwana o ba mesana ki na logique wana lokola mokonza moko tango aye akangi mabulu nyonso. Pourquoi? Parce que tu comprends que régime passé ba institutionnalisa ki détournement, pillage, vol na mboka oyo. C'est vrai que ndeko pa président na biso de res mémoire président Mobutu alobaki yibanda mbutika ndambu pona l'état. Mais bandeko oyo baye après président Mobutu. Banda na Kabila le père ti na 2018 bandeko nyonso wana bango bazui muyibi, bazui détournement, bazui corruption, ba institutionnalisango et communauté mode de gestion na bango. Batu wana tant président Félix Antoine aye akangi tango atie IGF Nanzela akangi ba biloko nyonso wana bato wana ba frustré pour ça na bango eza Félix alongwate bango bazonga pote ba continuer copier mboka oyo. Deuxième groupe ya catégorie ya bato ba o ba s'opposer na pouvoir na biso. O comprendre que bato wana ba kanisa ki na bango moko que il faut bango bazala esika président Antoine Félix Aza. Mais bango peuple apesi bango makokite frustration ekoti bakomi banane ba opposant batu mususu parce que balingaka ekolo mokonza mboka te sur base de tribalisme bakomi ba opposant et batu nyonso wana ensemble batu wana soko landi discours na bango idéal ezate. Or ngana yebi bayaka na politique pona kosunga peuple mais soko tali bango lelo bango nyonso dénominateur comme eza frustration et na loba ke soki espace politique na biso eko continuer boye c'est que to benga ba professeur nyonso à CNPP ba côté na espace politique parce que to comprendre que Jean-Marc Kabunda qui yé moko déjà c'est un malade pour la nini o comprendre que a souffrir na paranoïa mutazo bunda lobi abunda ki pona ram ayebisi chef de l'état bamba lebele pona ram pour la kolongola ram o juste ram ezala ranine ram eza kosunga eza redevance ya batu oyo basaleli yo musala eza neti yo otindi ngai na salelo musala moko boye na suka nango olobi lokolo saleli nga musala oyo mbano na oyo yango oyo en réalité ram ezala rande wana mikila poto ram eza Poka biso awa to mesana ko futa mpako te to mesana ko futa taxe te to mesana mbongo weza mbongo pesate non oyokaki olandaki discours mokonza l'état na état de la nation aloba nini parmi ba mbongo oyo mususu to saleli pona ko soutenir gratuité et uti na babiloko wana donc musala oyo ba sungi ba ta télécommunication ba bandokata bango muke sauf que et saleli na ngonde ezalaki mabe wana ezalaki politique pour ba torpiller ram pour ba tunyo so ba s'énerver contre mokonza mboka mais ram en soi eza mabe te parce que e permettre biso to contrôler information nyonso eleka na Congo oyo soki Kabila zaki atana likanisi ko sala biso ko tikela biso ba izine wana tonga to ndi maram kasi banda Mobutu akei kaka izine o ba uti ko sala ezaka ya o elingesi la o 18 ans passé 18 ans passé Kabila tikeli biso kaka infiltration ya armée na biso pa ba Rwandais mutu ba yene na Congo atikeli biso ka torpillage ya bo richesse na biso oyoka déjà révélation ya ndeko Albert Yuma alobi que non senga pardon na peuple congolais to brader richesse ya Congo
Donc eloko oyo biso etikalaka na biso kaka secteur moko oyo etikala pour soutenir économie nationale bango ntango baye na 18 basala nini babrade basali biloko oyo mpona intérêt na bango moko. Mais toza kuna te toza na lisolo ya Jean-Marc Kabund. Lelo Jean-Marc Kabund na tali discours na ye na lobi ke mwana oyo amibengaki élève ya Sphinx alimité de res mémoire apé manakimia ayekolaki malamu te. Pourquoi? Parce que nyonso a reproché na régime actuel ceux qui totali yende mutozo incarné bilo nyonso wana na condensé discours na 3 grands points. Premier point alobi régime na biso eza régime ya ba jouisseur et puis régime ya ba incompétent. Boto ke na point wana. Vous comprenez que ndeko Jean-Marc Kabund a malade, c'est un paranoïa. Et a souffrir na o biso to benga syndrome ba nouveau riche. Pour biso nyonso to comprendre que biso nyonso to na IDPS. OK? Biso nyonso ndenge na zaboye comparé na Jean-Marc Kabund. Nani aza jouisseur. Vous comprenez? Comparer Jean-Marc Kabund na ba combattant nyonso, nani aza jouisseur. Vous comprenez que ascenseur et eux ont kaka na yimoko. Habite régime ba incompétent, c'est lui qui est incompétent. Parce que ceux qui total parcours na pendant que Azali secrétaire général ya IDPS, Toye Azui présidence AI ya IDPS, qu'est-ce qu'il a laissé? C'est la désolation, c'est la division pour la nini, pour y régner. Donc, tu comprends que tu peux si mandat pour être le représentant peuple dans l'Assemblée nationale, à déroger mandat où le peuple a payé, à commis roulage. À Bossani mission, il y a député national. A commis roulage, conséquence, à créer tollé, à créer rancune entre les dignitaires à pouvoir, na armée, na la police, conséquence, na incompétent. Donc, on comprend que quand on a c'est un paranoïa, c'est un malade. C'est un malade, il faut. Bande qu'on a vu sur CNPP, va te consulter de Jean-Marc Kabund, va te mutu na yeso ke zanoma. A continuer. A ke musika lobby ke biso to na logique ya glisser pendant 2 ans. Ndeko, tika na yebisa ete mboka oyo so otali constitution na biso et préambule na lobby mboka oyo eza na crise de légitimité depuis 60. Pona nini? Parce que Mobutu aye na pouvoir na coup d'état. Mutu oyo kon peuple a pese confiance te po ayi amemaye na besikaza. To continue. Kabila le père Laurent Désiré aye na mboka oyo lokola mokonzi na coup d'état. Donc confiance à peuple ezala kité crise à légitimité continue. Kabila fils aye na mboka oyo na coup d'état. Parce que il fallait s'associer na ba Rwandais pour ba boma président Laurent Désiré Kabila. Aïe na coup d'état. Donc crise à légitimité bango et tu comprends que ce qui est la logique il y a glissement conséquence crédibilité biso to bundi création IDP ces acquis pour bundi ça va genre et surtout à deuxième point il y a condensé à discours à Jean-Marc Kabund et na logique wana attends que biso to tracer qui ligne il y a prôner démocratie na Congo nulle part. Vous comprenez que biso to na logique wana. Et d'ailleurs pour ces informations, commission électorale nationale indépendante a offrité ba arméniens so poto kene na élection et pour son information a été appel à candidature eza déjà. On eza ko banga pour le message ezaki ya Shadar Inda ba ki soki ma polomiza te akobimisa bato na ndiapo ete ba. Shadar inani? Shadar sunani? Shadar aza frustré. Il y a la première catégorie à Batu, on a l'obéli. À la opposition pour Anini, à frustré et beefsteak. Oh, bandolia pendant 18 ans, et ça sous-souté. Shadari, à beau sanake, bisonnion sur toi, Bakongo, les moutons banques, ça moutoisate. C'est vrai que, tu y es que non, baza déjà un projet à repérer ça, ma jeune machette. N'est pas ça qui va jeune machette en 2006. Pour te comprendre que les lois sont coulées na ezama casse na Congo parce que ba Shadar nyonso ba arimo va sakan ba pesa qui ba jeune machete na ba enlèvement pe ba kisam. Effectivement. Donc on comprend que tant bazan la logique européenne ça ba jeune machete na 2023 ba yeba ke ba okuta na biso ba combattre des personnes na nzela. Et ce qui tourne la logique article 64. Ba mo ba activer article 64 biso to activer article 70. Et lobby nini le président reste en fonction.
jusqu'à la remise et reprise na président oyo aza élu. Donc et là on a bango aux sans effet, mais tous on a logique on a té il y a glissement biso tu on a logique à respecter oyo eza obligation constitutionnelle. 5 ans après il faut to mesana que 5 ans après il faut que na maponami pour tout créer confiance wana enfin que légitimité ya ba konzambo ka sanine et ya pour tant le peuple a mesani ko voter mutu moko te a okende susu na zamba lokola Kabila fils basimba minduki baya ko bengana mukonzi oyo a diriger mutu moko te a okende comploter na ba occidentaux aya assassiner président oyo aza en place parce que ayebi ke na zela tour na 5 ans après na osanine na ko meka nga peso ki ba pesa nga confiance na ko koma mukonzi asuki wana te ake musika. Vous comprenez? Abi nini? Abi mokonza mboka azo saigner que ça l'état. Ah, président Jama Kabumbi. Na benga so ata président. Olimbisa nga po. Vraiment au décevoir biso. Tika na yebisa yo. Soki alobi to couler, to faire saigner ba caisse à l'état. Mais ngana ka moins batu nyonso réseau bazwa ki mokonza mboka voyagaka yango balobi ke mokonza mboka a saigner caisse à l'état. Mais yo est-ce que yebi dividende auto gagner na ba voyage mokonza mboka ba voyage wana ememeli biso plus de 4 milliards de dollars oyo et secondaire gratuité enseignement. Ce qui batu va comprendre raté bon basa la na peut si devoir à sa calcul. Il y a des passes oyo et kei na ba voyage à mokonza mboka na dividende oyo toye nango à part mon solo to gagner dividende moko politique diplomatique pour la population pas matal ngaki misolane ke na ngambo ya baimboka bazo luka. Alors ce qui toke na logique wana toke siko na logique ya enseignement ya ba caisse à l'état, c'est lui qui était en train de faire saigner ba caisse à l'état parce que lelo c'est un nouveau riche azuba mbongo wapi ba carré minier oyo ba botolier. Vous comprenez? Tika to loba siko ba vérité po a comprendre que eloko nyonso a reprocher na biso eza na kati na ye. Ye tango azaki vice-président assemblée nationale. A kangi ba carré minier a batu. Oyo batu wana ba ko exploiter, oyo batu wana ba kokaki ko exploiter pour que mosolambo ke sani emata, enkitembo ke sani emata. Mais ye ake akanya na makasi et tango mokonza mboka yoki information wana. Est-ce que les lois a ajouté donc nous avons reproché biso et ils ont akanaye. Vous comprenez? Donc il fallait à se taire au lieu que aya kolobela biso babobar et ça confirme l'hypothèse nanga c'est quelqu'un oyo azana rang ya ba frustré parce que Biftek babotoli a commis frustré a commis opposant ya régime. C'est tout ça le banque té lelo kota la pe mai buke vai pas aki na point de presse wana le viete kota la Jean Makabunda zo mona pinza tiseke di papa na kati na ye ko nani azo banga oyebi ba nani ba personnalité nini ba uti na IDPS yo comparer Jean Makabunda na papa Mubake y a pas photo y a pas match mais papa Mubake azawapi yo comparer Jean Makabunda na papa Mpongo y a pas photo il n'y a pas match. Donc, Naï n'a compris que Jean-Marc Kabound, c'est un monsieur qui a raté déjà l'éducation de base et conséquence, Aza, na éducation raté. Mais quand même, Asungaki Penda, il y a un gouvernement ou ça, Malukonde. Nanini. Parce que l'ongo était. Tant qu'il y a le gouvernement et l'embi qui fonctionnait, d'ailleurs, pour saison mata, c'est comme mata. Mouta peut sa ligne de conduite. Eza mokonza mboka et gouvernement asalela kaka vision mokonza mboka donc mokonza mboka pesi vision gouvernement atiango na misala Jean-Marc Kabundi asunga gouvernement na lolenge nini o comprendre que discours ne nyonso eza teinté na mensonge tango azolo basusu que to occupé ba police te to occupé ba militaire te faut zandoki mais asombeli bango bateni te ko ba faut zandoki ba bénéficier ebele na régime na biso eza ba militaire na ba policier bukanga plutôt kanyamaka cessé ezongi awa banani baza ba premier bénéficiaire ya produit bukangalo ya kanyamaka cessé ce sont des militaires ce sont des policiers
tozongi kaka na logique wana azolobela tant programme et ya budget ba obi que non il faut to matsela ba fonctionnaire nyonso 30% ya salaire na bango na deuxième trimestre ya 2022 ba policier bazaki écarté ba gagner et lelo na mois de juillet on a T3 ba ça bango 45%. Donc et là on est sur lobby. Je pense que azagi na discours il fallait à se taire. ezaki pe likabo monene pe relaxa na bato ete asasa pe ye lisanga politique na ye po kusangisa pe ye pe babundelo bakubunda na ye longo na mami matali politique. Il fallait à se taire à salango na calme nyonso. Peut-être wana alinga zo grâce na population. Mais nenga aussi voir asali sorti moko raté et a briller na ba bêtise et ce n'est pas un bon élève. Oyo azomi benga que aza fils idéologique qui a été Tshisekedi. Alobi akoki ko entendre sur Tshisekedi akoki kozala likolo ya ekolo te po ko diriger. Azabi aza danger pona ekolo. Yende muto aza danger pona ekolo parce que tu peux pas comprendre un vice-président et assemblée nationale à se permettre ko boto la soldat munduki. C'est comme si tu entres en guerre na ba service militaire na biso. C'est lui qui est un danger pour le pays. Président Azana Motema, président Félix Azana Motema ya boboto, Motema bolingo. Sokotali, volonté politique a exprimé. Kabunda kosala kango te banda lelo timo konzi, tibo konzi ya mokilo ekosilaka. Parce qu'ana Motema wana te, ana Motema nkele. Amotema jalousie le kunya et sali amema na frustration pour aya kosala échec na sortie médiatique. Et kasi zo sala bino bobangi te ndenge nini ya bimisi bosolo lobiete tango yoka kete Antoine Tshilombo Tshisekedi ngaba kisaba mvula mibale po ko glisser ya boye loko wana nde abimaki mbango po ko yebisa na population pa mate ya zana bosinga pe population amona peto azwa bozu o population azilaka Jamaka elorote muto obanga ya azate biso to na logique ya ko respecter constitution après 5 ans to ke na maponami. Donc ceux qui a rozala à se préparer ceux qui a rozala candidat na présidence à se préparer à tchape base na ye azela 2023 élections zali. Mona mboka muke to ko mokota kasi likabo ya Bemba likambo ya Martin Fayulu pe bandeko balobi ete Jean-Marc Kabunda ke a rejoindre Martin Fayulu kasi likambo ya Bemba o esali mo polémique makasi et Bemba lobi ete banda ya zala mona na courant isika na mboko ya bangote amoni changement na gouvernement oyo ya Antoine Tshilombo Tshisekedi bon éviter moi maloba na yo ko bakisa ozo comprendre que neko ange et pesanga esengo fona seka kaka pona nini tango beti lisolo ya ndeko Martin Fayulu o comprendre que Martin Fayulu peut a un problème à mutu vient na ngai mafa a un problème à mutu il faut à consulter SNPP vient na Martin Fayulu aza na problème o babengi ambivalence vient na Martin Fayulu aza na confusion banda politique na ye ti lelo a continuer confusion pona nini toke na 2018 to préparer ma ponami alobi machine wana eza machine à voter soki eza machine à voler biso toke na élection te à côté en contradiction na yé moko toke élection zate pour machine à voler eza wana alobi toke na élection na machine wana mais boke voter na papier contradiction mususu papa toke na élection ba publier résultat azuité ake na cour constitutionnelle ne ba collaborateur na balobi que non a gagné na 62% yemoko aye a rectifier pourcentage wana contradiction toke na jugement esili le tribunal est démontré noir sur blanc qui a remporté les élections ake na confusion ake na résistance or confusion mususu ya wana résistance na constitution na biso ezala raté soit à rebelle soit en opposition. Donc, tu comprenez que n'est aboyi opposition à la résistance, donc c'est un rebelle. Vous comprenez en compréhension, oyo ezana ndeko na ngai, ambivalence oyo ezana vie na ngai Martin Fayulu. To soki wana te, kala mingi te awa mokonza mboka akeka nanga.
plutôt ake na espace Kasai asali nyonso asali po ake communier na population ya Kasai yoka bango ce n'est pas encore le moment atindaki ba chien méchant na ye ba robot oyebi robot ne nani ndeko epenge donc ye soki ba programmer ye et que basaki moi erreur à programmation na erreur à programmation wana aye na média sa nini alobi vous comprenez alobi que non 2023 kokina te biso to lobi to ke na dialogue vous comprenez donc tu comprenez qu'à ce moment là bazaki prêté à okende na élection to ke na dialogue pour na nini to kabula pouvoir confusion lelo azana kati ya lamuka eza plateforme oyo basanganaka ndeko mozitu mutu aza coordonnateur ya lamuka mais yoka confusion mususu aye nango na kati ya lamuka pona nini po ete ndeko mozitu abimaki alingi asala opposition moko républicain soki likambo ya malunga eye na mboka akumisi yango monaki ntango asa akumisi budget alobi budget oyo 11 milliards c'est un budget réaliste. Il y a fini bololé. Confusion mususu. Et lelo. Parti na ye. Moi tout moi parti wana SID. Et programmé candidat président. Est-ce que na lamuka ba validango déjà? Il fallait atika ba ya ba sangana ba zo compromis na katia. Ya lamuka po ba bimisa ye candidat malheureusement kasi mozito pasi atikana oye Moïse pas na ye na Lubumbashi na ba province siko ozo comprendre que ba politiciens congolais surtout na opposition ba frustré ba na idéologie te frustration de mutu ezo mais ma bango pour Martin Fayulu ya frustré pour na nini pour na ye il fallait yende azala esika mokonzi mboka azali lokola peuple a voté qui était a commis frustré conséquence ambivalence na ambivalence donc na senga vie na ngai ba vie na ngai ya CNPP boya otalela nga mutu ya ndeko na biso Martin Fayulu po ndeko na biso papa na biso kaka ne mwana nsemi il fallait aller quand la CNPP pour lelo mutu esa nini ezonga na normal à réfléchir ndenga o réfléchir lelo donc ceux qui bandeko na biso oyo baza malade bakende ko se faire soigner na CNPP et oza bien et na kanizete ba opposant na biso ba opesa biso elo moko bien et je pense que ba osa opposition moko oyo ekozala pour intérêt peuple to ceux qui wana te tika na yebisa na fraude ndeko na nga Shada ipa malade afu joyer azobela oyo biso to bengaka une psychose maniaco dépressive azobela oyo biso to bengaka psychose maniaco dépressive oyo to lobaka en termes vulgaires fou joyer yo otelemisa population nini oyo Shadar ya otelemisa toke na Congo central ba yambi message ya Shadar ke botelema po to bundele ekolo population oyo ba boma population oyo ba bwaka na mai na nzadi ya Congo na temps ya bunduli ya Congo yo kanti to bosa makambona to suki te to kena Kasai population nini oyo ba kondima message ya Shadar population oyo ba bomi na temps ya ba massacre ya ndeko na ngai oyo ya Esami Kasai Kamwena Sapu to soki wana te to kena katanga po lelo bango lit na bango eza tribal pona nini tango to moni sorti réconciliation katangeze salami conclusion na bango eza nini to yesiko po to récupérer nini pouvoir na biso to perdaki zo comprendre bato ba malade donc lokola bango ba katange pouvoir a Congo eza ya banane ya bango donc ndeko na ngai Shadai analogique wana il pose analogique wana faut za fou joyer et ya mwana na sengi apport ya CNPP ba ya hotel la biso mitu ya ba politicien oyo ba mi benga ba opposant loko Shadari na Martin Shadari aobela o ba bengaka psychose maniaco dépressive fou joyer pona ko tenir ba propos oyo ye a tenir faut za fou joyer mwana mboka kasi Bemba na Kisangani na mboka na ye na Équateur pardon na ebité moi maloba moi commentaire oui je pense que
lelo Équateur wana nga nakamwaka politique so totali province wana ekozala te ndenge eza lelo parce que pendant 32 ans bandeko na biso wana baoyo babibengaki bapoliticien baoriginaire ya coin wana basali lelo te. Il fallait président Félix aya na bokonzi ya mboka oyo mpo bapeuple wana bazwa lotiliki. O comprendre que misala et confondre discours ya nani ya ndeko Kabundi. Vous comprenez? Donc à continuer kokosa ba oyo akosa. Ndeko Kabundi lobi Antoine Tshilombo Tsekedi asalika nzela mo. Olingi tozonga susu na lisolo Kabundi. Te solo la pays. Po na démontrer noir sur blanc que Kabundi a eloté. Nyonso lobby, c'est un discours raté. To ke nito lobela makambo eza etangi mboka. Neti lobela biso lisolo ya Est parce que Est wana ezo concerner biso sécurité via ba ndeko oya Est ça vaut plus que ba bilo nyonso to mona. C'est déjà to site li qui était et comme banque ça va te belé tant Museveni ko senga Antoine Tshilombo Tsekedi solo na M23 to ba été M23 pe comme ko banga déjà comme une sécurité. Ah ndeko Ange tikana se kanan po moni beauté ya diplomatie ezalaka noblesse ya diplomatie ezalaka ironie. Il fallait même pas tous attendre elo moko ya malunga et pas ndeko Museveni. Pona nini? Pour être insécurité est. Et profiter na bango. Et tant alobi biloko wana ke biso to kendo solola na M23. Oyebi agenda M23 zarani. Amnistie na ba massacre na ba crime de guerre o bango basali. Alobi nini brassage salama. Et bakoti sa bango na gestion ya ba entreprise publique ya Congo. M23 et outi Rwanda. Donc balingi to ça la cercle plutôt cycle infernal oyo ba vandi sa biso depuis 18 ans, depuis 20 ans parce que cycle wana e bandi depuis 1997. Je comprends. Donc ce qui lelo ye amemi biso na terrain wana et que ton dimi to solana ba terroriste wana tozo admettons ton dimi to solana ba terroriste wana o comprendre que to continuer à cause faible pona nini bakoya bakoti na armée et ceux qui bakoti olingi o brasser bango otinda bango na ba territoire mususu ba boya balingi kaka isika bazalaka wana. Vous comprenez que biso to continuer à cause infiltrer et Ouganda, Rwanda, Burundi va continuer ni ko profiter de l'insécurité est. Donc c'est normal à tenir ba propos wana. Sauf que il faut pas comprendre que liloba oya biso ya suka to lobite wana ezaki propos na ye. Ça n'engage que lui. Antoine Tshilombo Tsekedi le était kosunga to Congo ke bosezo senga kaka toli ya Museveni te. Yoka, il faut comprendre que biso, Rwanda, Ouganda, Burundi, sur le plan géographique, toko kabwanaka jamais. Ce qui est insécurité eze pas na biso. Yebak insécurité wana ekokendaka kosuka na Rwanda, ekokendaka kosuka na Uganda, ekokendaka kosuka na Burundi. Donc bango na biso tozana obligation plutôt tozana obligation ya kosololaka poto garder ba frontière na biso ezana na kimia pote kimia régner na sous-région. Ce qui bango ba kanisa ete to continuer ka na insécurité est ba yebaka ke insécurité wana ekozonga ka chez bango po ce qui biso insécurité za bango pe insécurité koya. Mwana mboka mo mke toko mokoma na suka on a évité soko ko bakisa nini pamba te Augustin Kabuya mwana bute akoloba mercredi pour na ko répondre déjà makamba ngai en tant que homme libre en tant que combattant IDPS na resenga président et plutôt général Kabuya à répondre na biloko bosoto wana te ndeko Kabunda otikoloba a tikala kimia atala ngopo eza na niveau na été ndeko Kabundi akiti na se makasi soki a répondre basali nini bango nyonso bakiti na se. Donc
ngai eloko na kosenga ndeko Kabuya aloba eloko te atika ye ko comprendre que ndeko Kabundi eloko azoluka bacha eka ponini amata et soki ndeko Kabuya akipe te o comprendre que mutu pe akocha eka azate donc pour la insécurité est biso chaque jour toloba ete il faut te protéger écolo et na ko protéger ka écolo il faut te tonga mur entre biso na Rwanda Kagame atamboli mokili mobimba koloba ete RDC baza enfermé bomengo na bango etandi na bango bazo salela ngo ka bango moko par là Sarkozy aye na Congo liboso ya ba dignité à régime ya 18 ans passé ebisi bango bino bozana musolo ebele il faut pozana na kimia na S wana faut bokabola ngo na ba voisin président Félix aye abiete na logique wana to sala ba coopération économique mais esuki saki posa ya Rwanda te to comprenaki Rwanda azana posa ya mosolo te ana posa ya mabele oh na ko posa wana ya mabele biso to ko pesa ga ye yango te du pour que to kata bango to kata posa wana to kata soif wana il faut to tonga mire so to tongi mire na frontière ceux qui lelo bango ba ye ba bombarder mire wana to yeba ke e agresseur ye e ba kozwa susu temps ya kokotaka na Congo te to suki wana te azwaka pika ka raison ke balandaka ba FDL o bakenda kocha mobulu na Rwanda et na kolanda bango azotinda banani ba M23 oyo ye a soutenir malheureusement to comprendre te na logique wana insécurité est aussi là te pour même MONUSCO basali avait des chèques donc lelo na minute o na loba tina ya kobatela MONUSCO na Congo na biso eza sous soutien soki yo oye azana armée moko ya plus de 20 000 personnes mais ça avait des chèques koloba ete groupe terroriste ya M23 bazana armement koleka biso yango moyen biso to sala eloko eza te siko utilité na bino eza nini zo comprendre ete il faut to soutenir eloko ya mir wana e ko permettre biso na kati awa to se sécuriser et libanda pe bazwa moyen ya kokota te na ndenge bakotelaka po bakota awa il faut to contrôler Rwanda oyo auti kuna akoti awa koya kosala nini po to comprendre ete Rwanda moko kolala la muki na tongo akoti na RDC ayibi minéré abomi Kongola sa nini azongi akeni calmement na Rwanda donc pour te contrôler aller-retour entrée-sortie il y a espace ya est na biso surtout nord qui vient Ituri il faut to cha mir pour mungunya azwa moyen kokota tendenga kota ka divagation de mwana mwana mboka tokomi na suka na ebité soko kopesa mbote na baye oyo bamesana kolanda to kosala nini pabate awa nde pona mokwalelo na budget tusuki awa oui je pense que na pesi bandeko nyonso mbote ba oba olanda biso et moi rectificatif tant on lobby que naza vice-président ya parlement debout mongo te naza vice-président ya parlement debout Kintaku na Matiti donc il faut préciser wana ezala poete bandeko na biso ya parlement debout mongo bamona nga net intruité donc vraiment na longoli équivoque wana mbote belé bandeko to zala vigilant batu oyo ba frustré batu oyo ba na guerre tribale batu oyo parce que biftek elongwe na munoko na bango bazo bundisa régime oyo to pesa bango nzela te pote baya neti bato a PPRD neti bato FCC ceux qui balobi que non bazonga na Congo eza pour nani ndeko ange eza po ba continuer koya ko brader ba richesse ba continuer koya parce que bango nyonso baza wana bazaki na 4-5 femmes mais lelo bazongi na bandaku ba makangu nyonso bazaki na ngo wana esili pona nini po mbongo bandozwa na pete eza lisusu te donc totikela bango nzela te bazonga na 2023 po baya ko continuer
kozwaka bana na biso na makasi baya ko continuer ko bomaka biso ndenge babomi na Congo central na Kasai na Équateur na Katanga. Voilà un peu eloko na ngana loba na bandeko na biso ba Holanda biso na eleko. Na bandi tokomi na suka na baipe bazwaki mwa motema pasi bakolela ndeko Raja Kula bozwi eyano na bino yango ndeko Dudu Matundu eyano yango yo Rifin Kisombe Papi Kelly bazalisi ya Chan totondi penza matundu mingi na bino nyonso bozwaki libaku malamu ya kolanda biso epai bozwami libanda ya mboka na kati ya mboka po ete tokutana penza mbala nsima.